Encore une fois, merci d'être de notre ami internaute. Bonjour partout. Vous êtes connectés sur EHP Média. Eh bien, c'est déjà votre émission. Micro libre avec moi, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Déjà, mes meilleurs vœux à vous tous ceux qui sont branchés. Je commence par ma patronne, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants, et à mon boss, Edo Amani, notre papa, Jibekou Malouta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci pour ton fetaki. C'est là qui est vraiment très bien. Roger Kossa, maman vieux, je confirme, le vieux qui bombarde depuis 8000 km. Alors, tout ça, ensemble avec Junior Pidi, tout ça, vraiment beau comprendre. Tout ça, on a lu à tournage, il y a groupe Nabuso Académie de Star, Papa Modero, alors, artiste, au bazar, Bakoloba. Namoni Koko Maswa, c'est qui parce que ce monier, donc, c'est vraiment un comédien. Il y a bien un artiste comédien parce que tant qu'on joue tonalité au senti, tant qu'on jouer normal au senti, donc hasard double facette, parole, tout incarne en haut parce que hasard artiste c'est tout solo lango awa ensemble MSK Robas depuis Suisse. Merci à qui me pemba la main électrique, la main qui donne la Belgique bakatarangote. Merci beaucoup. Comment ça li pa na kabulele bino yoza témoin oyo lipa kapi na sedibo baza kuwelila lokola baza kuwelila funa kabulela bango. Alors ngana yo faut talaka ça va eza ndenge mona oyo eleki moke ça va ça refait longwa ça va wapi oyo eleki na lia kapi. Comprenez que je suis avec un artiste comédien. Ouais. Non, kabule la bango. Mais aussi la télé. Wapum. Oh. Accordé Kibumba. La kabule la binut. Je calme. Koko masoko li pese aussi là. C'est bon. Mais oui, tu peux pese bango te, li pese aussi là te papa. Pese bango autre. Pese bango ka etikali wana. Non. Voilà, comprenez que non, c'est un artiste comédien, donc à Kaboué, on lit papier bien, nous sommes mounés, nous sommes moukés pour que et ça la bien. Fali Maswaku, meilleur vœu. Bon, mal. Mon cordon qui vous m'agibe Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, je te confirme. Vous avez Nanzale, Koumasondi, vous avez qui vraiment Nanzale. On a Kirda. Dans la lipate qui est dans la moussou. Mais bandam dambo kama na minute. Voilà comment ça qu'on a joyeux vraiment on a lieu à répétition. D'abord il y a tournage. D'abord félicitations hein. Merci que ton âme repose un peu. Na kufite. Bisa merci. Na peso félicitations par rapport à l'année 2017 tout ça il me semble très kitoko. Mais la personne a trophée normalement d'être soleil na ya mode na révélation ya ba papa. Il fallait pas payer un trophée. Mais jusque là, hein? Bah, ebiti, osana ilo côté. Professeur, papa, 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 calories, basundiata, maniata. Déjà, c'est bazwa. Révélation de l'année ya ba papa. Après bango. Ndongo za bongo to le bakiyo oye basimsima papa, basundiata, papa calories. Ndenge ya kubima, ndenge ya kubima ndeshikoyo. Mais ndenga kala nazala déjà. Mais nga quantième rôle ni soki année excuse quantième année nanga na kusala théâtre. Quantième année ni quantième année nanga na kukisine théâtre. Quantième nini donc 10 ans, 20 ans, 16 ans. Moni a déjà 16 ans. Donc le 5 avril 16 ans de carrière et puis 16 ans ya date nanga.
anniversaire à Kafu quand vous faites on a ba orphelin ba maman au baza ba hôpital to fêter bon vous avez un partenaire à ma casse voilà ton le bongo 16 ans déjà ngo ce que ce parcours au banda vraiment wapi pour le loza la fali maswako na banda kana groupe Simanda ku bana yepa ya nani songo bololo ba oy balongwa ke pa ya mbali sombo kolongwa pa songo bololo nde na ke pa ya moko yeme ya Fredi mbali sombo après pa ya Fredi mbali sombo na yepa président Rémi Kilola que le producteur je lui salue après kolongwa pa na ye et pas monstre d'art Chico Pululu Chico Pululu avec président non yes ko papa pena o ya sali ke papa maswaku pena pe à l'at esprit en zonzing parce que avant j'étais trop la télé trop télé mais à côté en esprit en zonzing ba spectacle makambo belé après wana ndi papa maswaku yo sala les étoiles de papa maswaku na Pointe Noire o eza groupe résistaka tilelo Moni. Vous êtes bien, vous êtes reconnaissant. Vous dites pour le pauvre, ah, il n'y a pas de gêne. Le quoi, même si vous avez âge, quand vous avez petit, vous dites mais. Il y a des vocations. Monstre d'Achiko Pululu, papa nanga. Queen Mother, maman nanga. Donc na wuti pa na ya pesi lignée. Na yé pas Queen Mother na frappé. Hein? Bakisi mo ba pilipili kaka yo se moni kotondo kebo se bokoto te ke na ngosko boye mena ndenga boy nde ya ngwana za komona papa maswaku yeyo ye ozana elokote lidobi le vie kwalanga okoka sentimenti mikolo to za system na lubaki 2018 ngande zoba mo tele ndimi to sale mission ngande zoba. Dans nos jeunes, pourquoi Kozala la rôle ya Ozala no ba koko maswa ko kono peka na ndenge ka ki jeune bongo olingo bon peut-être ba bobo ba to belebe ba bima déjà bon te na lingaki ko bima bongo te parce que j'avais envie na ba fox na ngai funa ba makasi na ngai et puis na bima ki bongo te na bimi bongo te na ndenge soki ya ndenge ni moi na arracher ba patrouille et jana ba luba ba lingaka papa maswa ko et jana ba yombe ba Congo et surtout mingi na se basé na bana 10 secteurs donc ba nyanga ndongo le bana da ndinga ba nyanga ba lobelaka et ya ki Congo ya ba nyanga même mélanger ya una ki Congo ya matadi donc na sangisi partout na bato ba bandundu baza kuyokanga ngena kutala bato ba Brazza bato ba Pointe Noire ba Dolizi ba Kenya ko comprendre mambo mukanya kutuba ya nena kutala donc ina yake ya bao ndete diani mianchoko vous comprenez déjà que son nom mais voilà c'est le nom de quelqu'un papa maswako mundi anita anesi la kana bat to pesa banango basaki msa malam etake yo koko maswako ba collègue no bosana bango tonalité nani oko pesa bina trophée obitende ko yana nga opina data frappa quitter sans injustice o teke o banga sotangi o wa mona mabete na tika 5 na batu oyo ba frapper menga mongona no liboso te nga mona liboso bo public eza kutala yebi ke na kosite ba yebi ke na kosi te eza te ke pona sentiment pona kokala nga sentiment voilà donc ami balé ya nongi vie de loi marche toujours vie de loi et puis Pakaloui il est toujours bango baza déjà bateau yu bazala ki déjà sondia tapé ça va ma viokele c'est tout hein et c'est la révélation de l'année tolongoli ba bango ce qu'on apporter ba rénover topé sa public parce que ma viokele ba ki déjà ko tourner nyani non ngefi de loin bango tout bazala ki déjà mais mutayiye na makambo mususu ayebi yo akoka sentimenti kasi public te le yebisa bango ba benga yo balubana yo hein benu bokila yandi bolubana yeke aseneti moma ki naza kulubango te na kimutema mabe
Mais quand même, toujours comprendre, nani azo sala musala, année j'ai beaucoup travaillé. Maman, vie n'engage à musala théâtre. Na bukasité ya Top Vision Yves Lubamba, ne batu belé ba comprendre et puis esepelisa batu belé na ba site nyos zo j'ai connexion place na banda kina na bagag. Moni donc batu baza ko comprendre que maswa kwa za kusala musala. Alors, mukena kusala kisalo munu. Maswa ko maswa yo koti na nzonzing na tira ba CD ou bien na tira ba internet. Na côté qui na tira ba CD, mais à ce net moment là quand j'étais là, c'était un peu difficile. C'est-à-dire, ce qui va te baser à comprendre, c'est grâce à Internet. Hein? Bison de photos sur Internet, merci. Parce que le bani na bateau ba comment t'as la vu sur batanzonzi ya CD bino ba beka na ba internet et comment le quoi on peut y a CD ça y a Internet et bima na ba CD. Yeb sanga producteur ni na ya seko ya tourner film à 3500. C'était à l'époque. Parce qu'Internet et YouTube est facilité, ma cambubele. Mon il n'a place aux élèves, bah côté si filmé, bah bah nous graver bah CD, et bon on a place bah série si quelque film, bah caméra flash, bah dobi qui ali. Que imba moko shiko. Na yo mtu za kuzela mubali azana voyage na mubali ya yewa na za kusolula na yo boy. Nane lek. Voyage cause à moi bien. Ya voyage kuzala bien mettant au sentiment ku kango ku lape. Mais oh ya ja pembeni na yoso ga moni ko za kokoka sentiment ya kudobika. Hein? Za kutaya côté nini couré côté bien. Bon, voilà. Comme ça tu es bien artiste, c'est là somme le moi qui ba fan no ya EHP, ya monde entier, JB Kumaluta na Dallas ACP là. Mais déjà na ko sala yo poko bima to sali bon moni. Eza oh. O c'est que ça bango ça ni. Yo pe to ko bima to temi likolo to sali. Tu sais moi logo moko boye pe déjà na banda ke déjà na comédie bazo seka para si baza wana baza kuseka na bango hein moni moni siko teboye point obomeni. Voilà, donc comprenez que nous sommes avec un artiste comédien ACP Sarabino, donc muninga vraiment ya mingi ya Berlin tout c'est vous boni. Ah, brole azana kisasa autaki Angola ba refulaki ye. Ba refulaki broli na Angola. Papi Kader pe ba refule. Papi Kader refule. Refula za wana kisasa. Makuzonga ya mois prochain. Ba refule esko nde naza kulandila ba dossier ne. Je crois dans quelque temps waza kuzonga na ye. Yesko aza refule Kande. Refule Kande, refula za mukanda. Refule Kande. Comment se couponne na entre bino na bino boye bolingo na nzala comme ndé boye nzonzing boye tant beaucoup na bolingo ba sembler oh ya ndé niko mais du fond na kati na bino bolingo vraiment ya solo pourquoi ça te so muninga te ya qui ne place na te bo mana entre bino na bino lo ni bo wela parce que avant on n'était pas des amis mais kutana na nzonzing to kutani na nzonzing donc chacun a son comportement ngekere wa ngekene comportement nge. Donc caméra ben kena ku filmenge ani kena comportement yani. Donc muntu azana comportement na ye. Biso na manyanga tuzana njembe mo tuyemba. Muntu azangwanye wenda muyenge mpe. Bikanzambi kalusa kumuuna. Muntu yemwela nye ya. Wenda muyenge pe eza lokwa mutu soka kufi bokufa mukolo moko te donc mukolo yo kukufa eza mukolo na yo mukolo ngana kukufa eza mukolo nanga. Alors lokula ndenge tuyaka na nzonzingi bongo chacun son esprit mutu musoza za mal éduqué par bango tango ye wana asali sembla tango boku mesana à l'action yango. Alors yango mona kabatu mususu tango ye tournage akamati kiti na ya vandi na coin mais c'est faux. Au cas tu vois na coin tu parles pas avec les gens. OK bah oyo kuti wana baza bande kuna yo. Tangu tukutani tu sololi c'est bon. Oya baluki azonginda kuna ye oyo pa baluki azonginda kuna ye. C'est pour éviter maswa kuna mona ki azala kina lidobi moko kuna avanda kina ye.
ponga pete na lubake yende nga saboy kale so lata ke toboka bani ngakenya kutala. Alors privé vie privée et jali vie privée na yo moni tala ndeti bombe atelemisi mwasi kuna bombe aza kusolola na mwasi et puis mwasi apembe alati pe liputa femme africaine kena mama problème te bombe leki na ba maladie ki mutema mabeti bombe nenga lati communauté boye olobi bombe loko ya jwango wapi to bukena bombe na agence moni place bombe za kukamata $500 okobe ko lukolu oyeba akamata yango ndenge nini asala kindenge nini leto za kuluka sala kindenge nini pa mandona wo tala ye boye aza kulakisa ndire ye kaka ndenge mikolo oyo na lubiango na kamera ndenge mikolo oyo baza kuluka bayeba papa maswa ku section na ye uti wapi. Alors tangu yo za kuluka ngai yebango ko za kuluka Saint-Michel sikoyo représentant Nzambe ye wana za kuluka sikoyo ozo luka papa maswa ko mayebi tous les anges ayebi en zoologie tangu yo za kuluka nga boye ngana ke kusambilila yo ayoka Nzambe baybeke yo mweloko mokwa ba kamera bol bakaki bo sambila nango de ba kamera ndima kazanki pa mama na kosha yo tenga ndenge na jaboye nzela ya kisi na yebi te soko lobi na nzela ba ange na yebi OK parce que baza ba master na ngai Michel Archange Anaël Samaël Raphaël Iriel Tavaël na yebi bango nyonso mais ange nyonso ya Nzambe bandi na yel et suka na ezala kaka yel Elohim El Shaddai je comprends donc ange nyonso na comme on peut s'enjoler alors betu lota kuna c'est que tango expliquer bongo c'est que yo kota pena mozinda makamba ya spiritualité no local boso na yeba nanu ange gardien nanga azanani ndenge na jabo soko kanyiru sala ngama bene yebisi ange gardien nangai ako intercaler yo parce que mwana nyonso tango aza kubotama tango aza na libumu aza na nini oyo ya mama na kubasika yandi kubima kaka za kubima mupepe kaka wana za kuzwa ange gardien na ye mbala moko ye yango mona kabana tango za mwana mukaza kubeta ye moko aza kusaka na ye moko umona ye moko aza kuluba OK bino za kuluba mais ye moko ka delivery boy non aza na mashumu taza kusolola na ange na ye. Alors mutu soko yebi en zoologie okomona sens ya kisite okomona sens ya okende kuboma muninga te okomona sens ya kubwakila muninga maladi te parce que nyonso tosalaka na se futa magana papa Maswaku 14e apôtre de Jésus symbolenga l'homme qui a traversé la mer en pied qui a attrapé 10 antilopes akangi 9 moko akufi pona pe mambango lekaki emi. Voilà to komo kita to peta peti na suka ya émission na biso koko Maswaku na kinga kati po kendaki kinga kati ba nakenda ite ndiye ba maska nga na ndiye tricage mais quelque part pe na yebite ba groupe yo za na groupe nini pour la mona ka mimi ka bengi to jouer au jouer vraiment na groupe moi via nouvelle vague de mama via bon kuna yes ne lebno te que non pour ya zani azaki te boyo ka kino ba bengi sebno ndiye bino bozaki te bo raté ba $500 ba prix musuana to raté te mama liva yebinga est-ce que yebi batu oyo bakenda ke pana ye oyo bakende ki pana ya tunaki wapi Teresia wapi momi na moni Maswaku te azoluka mona nga normal moni donc lelo ja ya bango lobi kozala ya biso $500 ngala fanda kaboye Fabrice Mola mobali ya Sordan Cheka akameta benginga Maswaku ngaka wa kote tala western moko zawana Fabrice Ncheka Fabrice Mola mobali ya All Solgan Cheka moni nakufanya boy mama Solga palubi Maswaku seke singa ye kana tema kima ye isalinga bien moni donc ba 500 ngo tozwaka na biso yango faut tu bolo ba nani oyo bazaki na organisation ou ba pese bango ki ba yisa baninga faut ya mutu te faut ya bato likolo parce que ka ngana yebi soki ndeti toluba mama président mama ya biso nyonso soki bapesi communiquer na TV baza na posa ba comédien nyonso je crois yango te vieux bomba
je crois ba comédien nyonso ki sasa ba usala nini ba kuyoka ba usala nini lokule ezalaki ba pesa ki quelques personnes wana batalaki par rapport ya liste na bango. C'est pas grave. Tout weli la raté na vie sepela na lipambo ya muninga po yope mukolo kopambwama ba sepela na. Masoko obanga nani? Nzambe. Kila musala théâtre. Banga na ndeni kino attaquant soka yependa benanga masoko te no kwa obeta. Akubeta nga na musala sur scène. Akubeta nga te meto kubetana. Na banga mutu te. Nani yango wana? Na banga ka mutu te. Banga ka mutu te. Nga mutu na yoka ke lengi soka azana scène ya mode. Wani pas da pivie non. Batu nyonso bajuwaka kitoko. Ozwi ndeti ba ene nyonso. Soko kutani na ye na scène alors faut pika. Faut l'accepter nga na zama swa kundeti yo beaucoup de journalistes moko. Ou l'accepter journaliste wana ke yo jemima. Yongona sur scène Nathalie c'est pièce moko boye. Nathalie boye mpaka lowi sundia tana yo mais soki yo lobi o ba biki o maswako. Soki papa lowi na tesko jeune abino wana etikenga na bi comment bako kozana inspiration ya ko betelo ko et puis kolemba la mo pona biki la manzondi bo répéter akuti. Merci beaucoup na président V12 en direct de London, président V12, c'est-à-dire Nassimanaye. Moi c'était la première fois babenganga na groupe ya V12. C'était la première fois. Tangu belikanto abenginga alobi nanga papa nazana poso palolawa. Alors quand on joue tangu tuza kusolola boye tuza batu tuza baninga. Mais tangu tu komi na scène tu komi ba diversaire. Yo zo luko pesa meilleur ngape na zo luko na pesa meilleur. Pakalo wi pe aza kuluka pesa meilleur. Sunda ta pesa kuluka pesa meilleur. Tu vois? Donc tango tuza tourner bongo, alors il faut que tout l'esprit ait na place. Alors il faut calculer tango ya lubi A, le wa jui B, CD. CD. Wala calcul nanga. Soko tali bien okomona ke batu babandaki nanu ko sokolo bango balobi. Koto yu balobi. Na vandi nanu kimia na tali na kokota wana tune boy. Bala moko lenda za kubima. Sanga Shaka Zulu. Mais les cas bio betere lo mozaï. Yo mo comprendre kiti. Bala te kon vraiment na suka, bala nonyo surtout eza mulaite po so babiki no pesa ba ve papa ma soit quoi. La liste est longue. Mais ba ve la bato ba soutenir que pendant 2017, to compte na 2018, ou le ba on nini po to kon vraiment na suka émission. Bonne année na mama Michou Mukuna RDC loko ya makasi. Jili Mukuna R tangu neza kubwaka R neza kubwaka bango baza famille. Mama Jili Mukuna na Michou Mukuna RDC loko ya makasi. Mama ya bato ya Mishinzita. Mama na Emilia. Ba meilleur V ebele na diani mianchoko. Meilleur V ebele et pas ya ba collègue na nyonso bazana poto na koki kutanga ba komona bino parce que vous allez belé ba mettre mpinga ba champagne mbienga en tout cas vous allez belé maman na biso pa uti kusoma macaroni bonani bomba allez quitte bonne année alors bonne année na Fabrice Mola mutambongo za muninga na yote Fabrice Mola ya Sorgan Cheka. En tout cas, mboti na yo pala sozali nzambia bakisela yo oizangi. Et puis na bosani bongo te Ramisi Manzanja ba mboti na yo bele. En tout cas, ko bakaka bongo ko soutenir musala nanga kusala nga elengi makasi. Bibi Musadila ba mboti na yo. En tout cas, Maman Ntilu ba mboti na yo. En tout cas, batu nyonso Lisa Pengo bambote na yo. Maître Guy Chinois mobile Sandrine Buluku. En tout cas, monaki. Sandrine Buluku na monaki. Maître Guy Chinois en tout cas sala kinga elengi. Herma le bourgeois akamataki eloko nanga en tout cas sala kinga elengi. Herma le bourgeois sala kaboye fanatique na yo za ko raisonner yo na moment fait ata mbongo te. Mais moi coli point ngana za kaka propre. Et puis na bosani bongo te
Pas M. Rosette. Hein. Pas M. Rosette, en tout cas, place où j'ai Bamboti Nayo. Princilia Lodi. Princilia Lodi, bon, excusez-moi, j'ai meilleur vin. Attends, moi, 10 personnes qui ont chouka. Je suis pas ici. Na pesi bongo mbote et pas otangira ngai. Ngo tangira nga. Te. Je pona bata kubwa ko yebiti. Na pesi bongo pa ya Niclette Mayonda. Niclette Mayonda ba mboti na yo Palacio Jali. En tout cas batu nyonso balingaka papa maswaku Louis Kafwa. Louis Kafwa na lingi bino ya trop. Et puis Rebecca. Skijengaye. Fabrice Mola. Vous comprenez? Fin de l'année. Yo lingi na bwaka te. Marie-France Nzembela attaqué bango. Marie-France Nzembela attaqué bango. Migra Malunzi. Deborah NK. En tout cas, batu nyonso batikali meilleur vin na bino na lingi bino makasi na Nathalie Capitan Sarah Barcelone JPC Dengwa Tengene. Tengene. Comprenez que notre tikeli papa maswaku micro abwa aussi c'était nga pe na pesi ba meilleur vœu na nga na JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas à mon vieux JB Kumaluta na Dallas. JB Kumaluta. Bon yo zo négliger ou ranson. Ah Kumaluta. Olingi nzambe te. Voilà donc là c'est Coco Masoko okinga lobby hein. Moni na nenga ba soda. Caprice pomba ya bolingo, soda ya makasi. So tumbori papa maswaku. Mon vieux Roger Kosama, le vieux qui bombarde depuis 8000 km na Paris, voilà, bah meilleur vœu na yo, MSK au base depuis Suisse. Meilleur vœu à toi, à qui me paie la main électrique na bonne année, qui BCP, c'est bien makasi, à qui me paie la Belgique. Donc Rebecca Nan. Rebecca MN. Rebecca MN, si à Moulex Aigle Noir. Je vous aime bien, c'était moi à la présentation. J'ai Mima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche. Alors je vous aime bien, tout ça déjà en 2018. Ensemble, on a Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment à bras ouverts. Alors je vous aime bien. Remercier aussi Junior Mpidi qui était derrière la caméra. Merci à notre cordon pour 2017. Il est tellement kitoko. Maman GH, merci beaucoup. Je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Amaya, bébé.